Tambola na mokili omona makambo papa oyo azalaki bongo na 3 femmes légitimes wana ekofanda très bien à jui 4e femme mwana ya 26 ans kasi papa otema azalaki na mbongo ebele mwana ya 26 ans akanisaki lokola bako eberse comme étant mwana suka mais bayebisi ye zala na mulongo basi o bazali liboso na yo ba souffrir makasi pona bakomande bali wana patience paye kasi mwana ya 26 ans patience ezangaki ye akei pa nganga alingi abanda ko dominer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bapesi ye produit, bapesi ye kisi akende na morgue atia ngona munoko ya ebembe moko ya mwana mobali. Likambo ya kokamwa tanga tie kisi wana na ebembe ya munoko ya ebembe ya mwana mobali, ebembe wana elamuki evomirango. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa wana bana na emisato ya mikolo bakufika ka bo espace ya 3 mois. Yango toko développer yango na mission ya lelo. Nambujima nyoka asui mwana bébé na libumu epesi pasi mwana akufi ba mama totala bana ko pasi na motema. Quartier Nganza Sud, moi venir Sando. Moi neu odimwa joa uzabani bimuna. Odimwa joa uzabani bitibons. Kadi nyoka mwabo jimumu suma mwabo no munda tasu mutu fugendamu. Pasi na Kinshasa pona batu bali kaka lipa bazui lipa bakaboli bateni beteni batie mwamba 100 francs batu bali kaka lipa na tongo batu baleli. Poni bomo kata kata mbo. Boy 100 francs. 100 francs. Poni bomo kata kata. Location na mukezo za na 100 francs. Ah so mutana 100 francs juna ya. Au lieu de 5 ça peut-être musu mutana na ngote. Ok, bu facilita bato. Accident oya matadi kibala e boma batu ebele câble haute tension e katanaki e sopi bongo na maya mbula kasi nana laki a hauteur makambo wana mwana oya muke alaki hauteur makambo wana sorcier andimi yango emoko. Tosilisi wana tobongisi da makambo nyonso esalemi da butu et puis na tongonde 4 photo lancé et to négocier na esprit aérien. Oya mapata et puis etindi mbula tango tindi mbula et puis mbula bande obeta tango bande obeta ana et puis to tindi démon géant akati nini akati singa courant on ekatana na matadi kibala akwesi câble wana tango akwesi ngo mbala mai wana et puis mai wana eboma na nini eboma mutu nyonso tuti eboma kaka oyo aza asambela raté. Quand on était petit, on voyait nos grands frères gagner beaucoup d'argent. Maintenant, on a grandi. On voit nos petits frères gagner beaucoup d'argent. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est est-ce que c'est l'argent qui nous a traversé ou alors c'est nous qui avons traversé l'argent? Parce que ce qui est sûr, il y a quelqu'un qui a traversé l'autre. C'est qui? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko
omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino mandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokuta na kapona ko beta masolo ya makambo tali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. En particulier à biso batu ya Mangala, ozala na Luxembourg, ozala na Belgique, ozala na Sydney, ozala na Suède, ozala na Paris, Bruxelles, Hollande, et sika boye kon na biso na Kuala Lumpur, na Kigali, na Bujumbura, na Johannesburg, na Cape Town, na Witbank, partout siko na Pretoria, na Matadi, na Goma. Émission na bino yangoyo benga ndeko ese papa Fisto abandi kota toyoka lisolo ya pasi ekolelisa yo masolo zali awa na baka chaque fois masolo otobeta kazala pona ko nuire batute kasi pona ko sunga kaka bino bo zala peigner ndeko moka benga papa Fisto masolo betaka oyo zoka yango wapi est-ce que o inventaka yango to ezala nini papa na inventaka masolo o te mtola ndango tuna question eza masolo kaka oyo bino moko pesa kabiso to betaka yango pona ko peneka ka communauté sika ndeko akweki po yo koya te yango objectif na biso ezaka yango yo po ale kotala ngai soko na lisolo ya ko pesa ko banga te benga biso pesa lisolo to ko beta yango comme se doit kaka no to beta yango biso betaka identique kaka ndem ta pesi biso soko tutanga kombo soko po boy tutanga kombo te voilà ezalaka ndingo wana. Kasi yambo to betelo lisolo ya pasi oyo bana misatu yibokoka ya mikolo bakufeli bapo kaka ndengo wana yo kana no information du jour oyo ko pesa yo pe pasi ya ko sangate information ya lelo tolobaki yango epesa ki biso pasi tomona ki batu bakufa ki na Matadi Kibala plus de 100 corps oyo kutu leta muta organiser ki ba obsèque wana câble à haute tension et katanaki tango katanaki et ko imbula ebetaki na mai tondaki na veni ba mama wateka kawana ba kufi lokola mbula ba tu ba kufi siko banani ba kufi mwana oyo ya mukie yene mtazaki garant ba ndoki ne bazaki plein ba ndoki na koloba mingi te bandeko yoka ne mwana oyo azo expliquer moko et puis quelque chose qui est grave ba to ba kufa ki wana abi kaka ba to ba sambela kate toko mona makambo na mokili oyo landa ne mwana oyo yembo ka expliquer après témoignage landa baya batu nyonso to bongo bakendo sala kuna e pesa biso da signal liboso ba 4 heures to silisi wana to bongisi da makambo nyonso esalemi da butu et puis na tongo nde 4 heures photo lancer tant to comme na 4 heures pan to lancer to s'associer na et to négocier na esprit aérien oya mapata et puis etindi mbula tango tindi mbula et puis mbula bande obeta tango bande obeta na et puis
totindi démon géant akati nini akati singa courant ni katana na matadi kibala akwesi câble wana tanga akwesi ngo mbala mai wana et puis mai wana eboma na nini eboma mutu nyonso tuti eboma kaka oyo aza asambelaka te oyo asambelaka te nde ekoboma ye pamba boye atonya ti mai wana ndenge nini eboma o te osalaki réunion dia na butu donc bato bakufa na matadi kibala ezalaki opération oyo bainvitaka yo oui opération tosali réunion et puis tobongisi makambo nyonso tolance singa ikatani bato bakufi mpona koki osenga bolimbisi mpona bafamille oyo bakwea na makambo wana et puis ezalanga moko te ezalaka na banani bamembre ya famille na bango deuxième eloko nakoma kofanda na yo fande na yo koma pena na moi pena komi na grade ya makasi na yo kutana na Satan deuxième fois tant na yo kutana na Satan na yo yoka adoration bato babanda ko adorer ye bazo adorer ye makambo nyonso et puis badoration nene banda ko yoka ba chanson ebetama na mokili awa ba chanson ne bando betama na mokili ba chanson chrétienne na ba chanson mosusu pe ya mokili ya liboso bibomba bomba na yokaki ya bandoko adore ya mibale nzembo ya nani ya mutu ya majabu mibale na yokaki nzembo na ye mpona koki otanga mpe kombo nete nzembo mutu président majabu wana na yokaki nzembo na ye banda kobeta na bato na ba jeune fille bazala mibale pembeni na ye na ya nini o bazala pembeni ya majabu ya mon meilleur ami banzembo na bango na yoka tellement belé banzembo ba musicien chrétien banzembo ba donc ya mokilo ka banzembo de banzembo mokili donc presque ba Fali ba Kofi banzembo wana ebele na yokaki na réunion kuna ba adorer Satan oui na nzembo lisusu oya muto azalaki bien mais ayako beba lisusu na dernier temps abana ko sela nzambe ma yako beba muto ayemba nzembo ya nini nzembo ya ana kombo na oto yeba mais nzambe oui ayemba nzembo nzambe azala na mwa defo boy na loboko ayemba nzembo ya komando ya munduki nzembo munduki oui nzembo wana susu na yako yoka ngoba nzembo presque bato ebele na yako yoka kuna et puis to bando solo la ebisi bongo bokata bakati masolo na bongo apwe eko adoration puis banda wara banzembo ya bato wana ndi baza ku iza kwa pona susi ya komela tika kana lipa na mboka engumba Kinshasa pasi ya kosakana te bandeko atabino moko tala sika boye lipa oya mobimba ndenge ya liwana bakati yango 4 parties bayo kabula partie moko batie mwamba na kati bayo koteka yango 100 francs nyonso wana pona mutu za possibilité kaka ya kolia komelati na lipa pasi ya kosakana te oui c'est vrai na mikolo misusu ya bikili misusu bateka ape mapa ya ndambu ata la fête du bateka lipa ya ndambu mais pona nzala te lipa ya ndambu afungoli yango batie basosi nde daka batie yango na frigo très bien muteye kosomba kasi oyo tomoni oyo ezaka pona mutu adekore kaka na melaki ti mpe na lipa epesi pasi bakino baleli poni bomo kataka tango boye 100 fois poni bomo kataka tango so mutu ana 100 fois zwi na ya au lieu de 500 peut-être musu mutu azala nango te ok bofacilita bato Kongo na biso mboka lengi tolobaki yango ne bandeli pasi na mbujimai mbwa na lobata mbwa tolobaki yango ne bandeli pasi na mbujimai nyoka mamba vert ya mulai bozo mona bandeko asui bongo mwana ya bebe pesi pasi ya kosakana te bebe ya kufika ka boye ba mama zaki prudente mama muta bomba kabana ezala na mboka ezala na ville mama yebaka kozala na bebe na ye pesi pasi ko mwana elenge kitoko boye on ne sait pas
il allait être qui demain à Koufika Kaboye. Tolo banini négligence à parents to nini nyo kongo awuta ki wapi mam tolo baka ya ngoyo mamba vert nyo kongo za vert na c'est très dangereux a tuer moi dans libumu okoyeba pene mwana akoyeba teke nyoka suye siko ke a découvert que nyoka la ki wala sui mwana est-ce bakuta ki akangi mwana ndenge mwana je ne crois pas peut-être que mon sima parce que nyoka kangi yo venait bakufa immédiatement te moi quelques heures pour Koufa. S'il était adulte, il pouvait peut-être se sauver. N'engagez moi dans mon et si passe bien moi dans des mois voyez comment et puis si se passe à Kosakarate moi et toi en opéra bien YouTube ezalité ce qu'on dit to kotika la vidéo au tala ndenge nyoka suis moi na passe na motema ya Kosakarate bandeko. Watu wakaji tukola tutumona nyoka ya bwene izabani bana ewonyoka munganza musuma mwana mujifu nyabi bidi wajiboko nyoka wonu gilu muneo c'est-à-dire munganza mutijana problème quartier Nganza sud mon quartier Nganza sud moi veni Sando moi neu odimwaje wa uzabani bimuna odimwaje wa uzabani bitu byonse kadi nyoka mwabo jimumu suma mwabo no munda tasu mujifu gendamu nyabibiji ne kujuboko okavu bwele no munzubu bwaye kusuma malonga ne bilamu bya mamwende mama wenda ngujujilao bakuru kumushipa mwana nye yawo ni nyoka. Je suis vraiment touché. Tokobetela osiko lisolo bandeko lisolo oya pasi benga bandeko siko aliwana partager tia pe like vidéo bandeko to emaka vidéo eza façon oyo kotia biso la bruit pona banguna badongolo miso ba attaquer biso te to partager ndeko soko s'abonner déjà partager soko s'abonner te s'abonner na chaîne oyo Radio Lokole Télévision et pas to betaka masolo oyo ba réalité zo le kana vie. Lisola leto robeta esalami bongo na Kisangani. Mutapesi lisolo arabi esalami na Kisangani. Ye moko azali témoin oculaire, camarade na ende auteur ba lisolo oyo. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa moko azalaki mukolo avant koma mukolo d'abord. Azaki na mwasi na liboso papa wana tanga classe mingi te weka papa oyo ba chanson na vie chance loko pamba azalaki na mwasi na liboso mwasi ya liboso wana baba na ko sala bilanga ba commerce mike e ko foot ta ba jimbo capital moko boye ba fungoli quincaillerie za kana mboko na mbongo bandeko landa lisolo très bien tanga ba fungoli quincaillerie wana quincaillerie bandiko fula ya ko sakana te bandiko fula et c'est lui que papa la kutu asombi mutuka afungoli deuxième quincaillerie. Excusez-moi. Afungoli deuxième quincaillerie. Tant afungoli deuxième quincaillerie bandeko. Les choses à mamulai na kobete yango malembe la ningola ndanga na limemia pour comprendre bandeko. Papa autant afungoli deuxième quincaillerie. Ndenge boyebi ba papa mingi ya Congo, ba papa africain, ba linga kozala mwasi moko te, on ba katara soki mbongo ekome bele et ko senga za deuxième femme. Papa oyo ake kozwa deuxième femme. Au moment où déjà la première femme ba botari déjà 5 bana. Bazalaki na 4 garçons na fille moko na mwasi na liboso. Boyebi na ba niveau intérieur to ba papa oyo bazalaka respectueux ba la autorité. Soko lingo ba deuxième femme ba kendaka te que sa première femme ayeba. Okotuna mama liboso. Mama en tout cas na ina ba la deuxième femme pour na aider le loko boyo. Mama pa ndimaki na ye. Abayi deuxième femme. Deuxième femme tombe à lié. Ba fungwa lié pe quincaillerie parce que maman a comme qui gérante. Ya quincaillerie à liboso moi c'est à lui balé. Moi c'est à liboso pardon. Moi c'est balé pe fungwa lié deuxième quincaillerie. Yé pas commis gérante kuna ba vendre ko fanda très bien. Na lobi a de bandeli awa moi c'est à liboso qui la bana 5 4 garçons na fille moko. Moi c'est à mi balé a ko bota 6 enfants, 6 ban hein. Moi c'est mbalabo 6 enfants. Papa mbongo évolué a commencé à niveau à tongi immeuble. Benga on immeuble il y a 4 niveaux.
atongi niveau à 4 niveaux na rez-de-chaussée wana ate ba quincaillerie console papa quand même très bien voiture. Papa est allé plus loin. Tango eboti papa oyo aye kozwa mwasi ya misato. Papa aye kozwa mwasi ya misato wana abotaki bana 4. Donc vous calculez déjà, donc mwasi ya liboso za bana 5, ya mibale ana bana 6, ça veut dire 11, ya misato ana bana 4, ça dit combien 15 enfants. Pour l'information na bino papa oyo azali bongo musulman. Boye ba musulman, to ko beta lisolo oyo tali mingi ba musulman bandeko. Na lingara bandeko na biso ba musulman très bien. Biso tali ba chrétien mais bazali kaka bandeko na biso. Zo beta lisolo oyo na bokebi, eza na biloko mususu ba terme mususu za ko awa eza ba musulman. Na yebi yango pena bien te bandeko bana na biso ba musulman, boko bana ko corriger biso ba commentaire wana. Papa oyo azalaki musulman, yebi na islam ça la kanango mabete ko bala basi mibale misato à condition que au traité bango ndenge moko ndenge zakana islam bongo effectivement papa oyo abana ko traité basi na so misato ndenge moko ya liboso za la quincaillerie gérante kuna ya mibale quincaillerie ya misato e consort papa osiko asala ki ndenge nini papa atonga immeuble ya 4 niveaux immeuble à 4 niveaux wana mwasi ya liboso apesa ki appartement ya liboso. Mwasi ya mibale, deuxième niveau. Mwasi ya misatou, troisième niveau. Bazalaki très bien. Très bien. Tout le monde papa akola ki déjà. Tangu papa a couru 70 ans. Bade wala nanga limemi hein. Landa pena bien pour comprendre. Tangu papa oyo a couru 70 ans, papa on est musulman. Vous voyez que papa sa koli, mais azaka mwana mobali. Ba mama ba komaki na ba responsabilité belé au couteau asomba ba marchandise ya quincaillerie donc ba les ko vivre maintenant ensemble. Premier bureau azaki le kola superviseur mo cause na bango tout deuxième bureau troisième bureau après ça rapport ya musane leki et pas ya mama liboso ba les ko vivre maintenant très bien maintenant en famille tala baninga ndia vivaka basi ba fandi esika moko bazoko yoka na ba benga na wa mwasa liboso yaya kitoko papa wana mwana na ya liboso ya mama ya liboso asi akolaki akokisa ki 50 ans déjà abalaki pe déjà bref siko papa wana azaki na mbongo ebele afungola ekutu compagnie ya ba taxi na Kisangani wana na ba taxi bis azalaki na compagnie ko mutalaki ko gérer yango mwana na ya liboso wana ya 50 ans do PDG et papa ça la solo ta fana ka ndako papa tila kaka amela moi vers bazo massé papa ça la aide moko akiti na se wana na quincaillerie à premier bureau zeka na se wana rez-de-chaussée pardon soka fandi ya otala amoni siko jeune fille moko kitoko étudiante aliko leka pembe kitoko azela 26 ans muta pesi lisolo oyo camarade ya jeune fille o bandeko landa lisolo bandeko tote komona internet iningala ki awa pona makaba pasteur Théodore Mukolo akeko linga mwana ya 24 ans tala écart malgré moi ça vous a 18 ans comme moi si mais écart pe moko mutu fait salaka écart wana benda ra problème pour moi ça âge wana akoza ba chéri na akolinga a vivre asara no vie ngezali papa tana moni ficha une fille oyo ya 26 étudiante c'est pas la ni boni papa ateli to ikara ndezalaka mwana pe atali bon papa o azaka ba mbongo kenke o zaka ye njoko zaka mwana pe ayeko ndima. Oui, ba jeune fille a monika papa pour jeune fille wana moninga na ya lobi ba ba jeune fille o ba mila kisaka na collège ko na institut supérieur ba mona ke bango de danser ba linga trop ba linga se faire voir bo combien ba fille ndingo wana excusez-moi yes koyo excusez-moi voilà yesikoyo pona ye amonaki lokola soka zi papa wana papa mukolo po papa esaki vérité ngala sana basi na ngami satu na ngina so yo 4e femme ozonga 4e femme ndenge nini non moi c'est ngali boso sana quincaillerie na ye ya mi bale sana quincaillerie na ye ya mi satu quincaillerie bango nyons tout bana ba quincaillerie bana musala alors
natika la ngambo ko bana ndaku te ya te na lingi mwasi oyo na ozwa mwasi na jeune fille asokipaka na ngai comme c'est doit jeune fille ba moni ke mbongo yali oyo pena zoki babenga ba sugar daddy abino papa oseka bana ko ebersenga do pesa nga pena mbongo comme c'est doit na sala sala ka na yi non que n'est pas apparent na biso papa wana pe n'oubliez pas que azali musulman ya pas bango sa eloko moko te akek inde tina famille ya jeune fille wana famille ya jeune fille ba moni katala ka mutu ya mbongo ba yeba to kombo na yeba ni papa mutu ya mbongo ba moni ko horoscope mwana biso kubunga papa assuré bango no promeate apesi mbongo ya libala donc alingi fille wana na espace ya 1 mois bandeko mbala moko mariage évidemment nezalaka azui mwasi ya miboso ya mibale ya misatu bakei epa ya famille ya ba jeune fille wana ya 26 ans bapesi mbongo ya libala basali fête surtout aye kozwa ye siko ye ataki un appartement oyo ya liboso boyebi ke premier bureau déjà ye abotaki bana 5 tolobi ya mukolo bona liboso il est à 50 ans papa ça à 70 ans ye mo pe maman wana ya mukolo ya premier bureau asa kolo asa ba 65 ans bo ba 60 ans encore 70 asa kolo na déjà bala nyos tout be ba ke papa ça na mbongo bana bakendaki atikeleka ye moko na mwasi ni mwasi pa kekendaka na ye alors mwasi oyo ya jeune fille azuye azofa na ndako wala sans problème à chambre na ye pour appartement zaki na 4 chambres, il y a pas de problème. Moi si aliboso andima qui est normalement. Tanga na wana bandi ko fanda bamboka mike azoka yango. Siko kamera na obi doki neba loba l'anglais do she was showing off abade ko la sekeno ngai penande ngai na zimu bali ya mbongo. Bambonga mike bande ko zwana ye y a pas de problème. Sikoyo abandi ko obligé sikoyo papa wana ono ndenge yalewa ngala mwana muke yo fotika ngala comme gérant ya biloko na onyo surtout na neni il faut comme gérant biloko na tout na gérant ba kenkeri na surtout trois wana soko lingina gérete fungela ngape kenkeri na ngai po fungoli bashi na so ya liboso tia miso to kenkeri osala ndengo wana mobala FCM mais y a pas de problème bashi ozomona wana bayoko naka et baleka ndengo wana te bayaki malembe total évolution ndenge yali et puis la fungola ki tout moi ndanga liboso na lingaka te basaka na mama kulutu parce que yé pena excusez-moi l'eau c'est la vie yé pena to bana ina pasi to baina ina pasi si vous avez un peu moi ça les bossants tout ça à l'aise mais ngala ko cho gérante ndenge ni bon ba gérant ba ça loko bango moko mais yo zo moi quelque chose salaire na yo ozo ka yango ma salaire ko monter contente-toi de ce que tu as mais patience va payer yo kotika siko 1 mois 2 mois on va dire ko ba fungolo que qui ça rende moite ça rende moite finalement fiona va ko continuer au université supérieure papa la mtavandi ko futa yango soka soki ndaku fa masaka papa papa 70 ans moi distraction ça lui fait du bien pour jeune fille ça na bo pikili ba okundu ba ntoto bo komi ça lui fait du bien siko moi si oyo tellement aza moi si a envie alingaka biloko ya mokili kolinga bloka mokili za mabete ya poto za mokili fo linga bloka mokili olinga bloka wa fo linga mokili mais oza mwasi ya libala fo degré za donc akoma ka degré donc mutema moto ba duku ya koma ka gérant bloko no surtout wana ba si ezala calme tellement que akoma ki pressé a qu'est-ce que pas camarade na o ya pesi li solo sika boy shame. Mon frère, pardon, ma copine, oui que ngala lingi papa azana 70 ans déjà, ngala 20 ans au moins na muke, na soko yebisa ye, après ça ngala gérer biloko comme ça ngapena vivre ça la bien, afungola kenkeri, ye azo lingate, abana sa patience ngale ko sana nga patience, wa samninga na ye. Est-ce que o ebite sika mona ko kende to marabout to nani la sunga ngai pona na dominer papa oyo nyonso na ko banda ko loba asala ka yango muninga na ese ya ta yo moko moi ka okoti adoke 2 mois yango yo ata bataka pressé yango oboti kutu nanu te garantie ezate
zala kimia ote ya te memanga kaka ndenge pe muninga ne bazaka bato ya vie moko wana ayebaki un certain marabout yaya tobeta lisolo oyo kaka nde bapesi biso tolongoli te tobakisi te biso tobetaka ndenge wana bokomi c'est que bien muninga na ye oyo apesi lisolo amema epa ya marabout moko boye akepa marabout wana marabout yango pe po papa yango ayebani oh yo nde mwasi ya mixa olingi oza mwana moke olingi ote ndenge eza awa ngana lingi nyonso tuna baloba mbala na ngai ayoka ngai ayokaka aboya te eloko moko te na domine ye tina mwa l'épinière so nalobi kaka i ayokaka nga c'est vrai siko moninga na ye alobi c'est comme si nganga wanto pe marabout wana asepelaki nango te mpo ayebi mpe papa wana bi famille na ye pare ayi me oza sur makambo olingo osala wana oyo naza sur abi eloko olingo osala eza bien te yo uti kobala pas même 2 mois 1 mois de tokende yango oyo kozwa kisi boye est-ce baparent no bayebi oyo nga aza ya mokolo baparent nanga balingi makambo wana te marabout wana bandeko aboyi ayebisi ye no kende kokandisa napesi yo 7 jours kandisa malamu oya kopianga réponse 7e jour soko olingi vraiment osala makambo oyo fiona pe akei bakende na muninga na ye oyo apesi lisolo abimi akei fiona amoni 7 jours musika 3e jour aye kozonga ye moko tanga zonga muninga na azalaki te siko bokoyeba ndenge nini lisolo toyebi yango ndenge masuka bokoyeba ndenge toyebi lisolo oyo azongi ye moko ayebisi marabout wana en tout cas namoni 7 jours eza ebele nazowumela te décision na ngai ekochange te nalingi kaka opesa ngai eloko wana mpona na domine papa oyo ya mokolo oyo nyonso na koloba asalaka yango marabout ayebisi ye ça va oza sur na sur marabout asenga ye mbongo $5000 ayepasala musala wana $5000 marabout wana asenga ye $5000 ndenge asolo te asenga ye $5000 mpo akimisa ye akima aya susu te amona montelaki ebele osafa mbongo ya programme te na koluka mbongo jeune fille oyo akei afandaka na ndako te boyebi bato ya kongo mingi babombaka mbongo na maboko na bandako oyebi soki mbongo eleki ebele okoyeba mpe susu te soki batiaka mbongo nayebi te soki coffre fort soki mpe nayebi te jeune fille oyo ya 26 ans akei mpo afandaka ndako mona na mama kulutu na ye mobali na bango chambre na ye ayiba mbongo ayiba mbongo $5000 aya nango siko ayebisi mobali na yeke non na okende na famille papa mama na osala moi 3 jours laki sona mama bon mbala mona normal moi si na ye aote kubala 1 mois et demi de tokeye ke 2 mois alinga zonga peut-être maman bengie apesa ye conseil azana mwana moke ba fana bona libala ya pas de problème mona y a pas de souci pas de problème 2 ou 3 jours pas de problème ozongela ngai akei nzoka akendaki pa ya muninga na ye wana ayesi muninga na zimbongo marabout wana asenga ngai $5000 yango na okende kopesa yaya okende ope marabout $5000 oui yaya oyo eza kutu mokie oyo tokozwa ebele boyebi kaka ndenge ezalaka boyebi kaka bamina sema te beta swahili lokola mai akei ntango apesi marabout mbongo wana marabout abi ça va opesi nga mbongo nga na kosala ndenge olingi asaleli ye bichebe apesi ye poussière moko ayemoni poussière oyo akangi yango na sachet moko ya moke ya mwindu bandeko sachet ya moke ya mwindu akangi yango alobi boye omoni sachet oyo napesi ya mwindu oyo yo il faut que na morgue luka ebembe ya mobali ebembe oyo ezali entre papa na jeune garçon donc entre papa na jeune garçon ça va 40 de 40 à 45 na bakati wana de 40 à 50 entre papa là parce que moi mbala 40 ans bon parce que papa ça mange jeune quoi 40 et le mois ndengwana zwa yango sachet oya mukeboye kotisa yango na munoko ya ebembe wana dindisa yango tina mungongo bandeko okokoka ona okoka ça va kelesa ndengwana et puis yoboko komona makambi osalama okomona ngo sengi wana ekosalama okoma gérante ba jeune fille ya mikolo bazoko banga te bandeko
na yebite soki ba mama ya kala bande ezalaka mpe boye peut-être bayepeka boye mpo seri wana internet ezalaka te toyei koyeba te kingani toyeba neni mpo internet ezalaka te tv ezalaki ya bakoni ya lisu moko makambo eleka koyeba te sikoyo tozoyeba makambo mpo na internet ekomi yango tozoyebaka makambo oyo on ne sait jamais mais bajeune fille ya mikolo ya vitese eleki android eleki bafille android balekisi bana babanga susu te tala mpe na 26 ans ye kutu 26 baoyo ya 17 18 makambo baosala po émission koya ba image tokolakisa bino ya bana mikie bokondima te mamba oloba wana pasi bana ya classe ba élève tokolakisa bino image wana na émission ezali koya mwana mwasi oyo bosala te mbala sana mbongo à part $1000 $5 oyo ayibaki wana évidemment boyebi ke soki okende pas apparent mobala apesaki mwa quelque chose na mbongo na ye ake kokopere na morgue bato ya bamorgue bamonaka makambo bato basalaka na bamorgue bayebi makambo wana ezalaka ake akopere na morgue na garçon bon non na besoin na sala rupture un rituel il faut cadavre moko ya mobali entre papa na jeune do 40 à 45 ans na sala cérémonie atune cérémonie au sala wa mtamorgo abino efuna take lo mona kata mungongo na dinata mungongo kuna mama yo mwana mukebo yote esa eloko te ça va pesa ngai $500 Mutuane ya morgue asengi $500 fi wana pesi ye $500 talaka sana mbala mutambongo o kuti za salaire na ete pa pour me mama mais le osala wana na moi ego simba te il faut ya na butu po osala ngo pour me zate mais yaka jour oyo ngana kosala na butu mutuane ya morgue apesi ye jour oyo osala butu jour ango wana fi wana aye tant fi wana aye bata morgue bamona makambo na betaka lisolo mo awa oyo indien moko be banaye ko na morgue moko ezalaka na Afrique du Sud na Ilbro indien soka ye asenga kaka ebembe ya jeune fille oyo eza entre 17 na 25 ans bapesa ka iso akene bembe wana asenga ngo 3 jours aye kozonga bapesa ebembe msusu mutabeta lisolo wana ndeko moko adeko sa na morgue stage na morgue ndeko pa kufa batuto na mutuka ish makambo le grana mukilo bandeko somo na passe batu ya morgue bamona na makambo ya ngwaso muta sanga na morgue azoko melaka basanga bokonda na bango te po makambo mona kakuna on ne sait pas nanga na to yebite po sala kakuna te ndeko mwasi oyo jour nga koki aye tango aye muta morgue a prom te abino opesenga de mbongo nga kota kuna bibembeza wana batikitiki yango na wana batango na to tango na ba frigo te o chango lobi luka oyo luka kuna garçon sala ba basta mbala batanda mika ndengwa jeune fille abangi te bandeko atabino moko envie posa ya mbongo posa ya kodominer jeune fille à 26 ans l'âge de fleur bandeko yoka lisole ko pesa passe siko lisole bandi pena bien jeune fille wana koti ya lukia moni ebembe ya ndeko moko azaki ba pepe ba 40 à 45 ans ba lobi wana moni yango aponi bembe oyo ebembe ntasa ya kufa balale ni bachaka balale boni balala kawana jeune fille wana abimisa sachet wana ya muke wana afungole bembe munoko akotisi yango pe na mungongo bien sans ko banga bandeko atayo moko yoka siko lisolo tala bandeko soko tele mission na butu obanga ndeko ba papa fisto masona ebangi saka force tala ngoyo moko te bangi saka te tozo betaka ba réalité yoka siko likamo ya batu mususu bakufuka la kanda mususu bazaka bana ya nzambe ebembe nyonso to basaka na yango yoka lisolo bandeko jeune fille oyo tanga koti ndengo wana abi sava mission accomplie abaluki sikoyo abalokela bima na morgue akomi na porte asfungula ndeti porte morgue boye abima na salo wana aoki makele moko boye ndeti muta kosoli olie pe sikoyo akima kimite abaluki atala boye ebembe oyo elalaki wana oyo akosaki wana kata munoko ate evandi akosoli pwa tanga kosoli abimi sikoyo sachet wa sakela mungo abwaki yango après azongi so akufi sus ngana abi c'est vrai abi papa fiston c'est vrai histoire vrai ba te belé ba sana ba benga ngoni kisangani ba yebi lisolo oyo
na décembre kaka awa décembre awa bato ebele bayebi lisolo oyo oh tala binde ngwana jeune fille na bangi te bandeko azongi lisusu azu yango susu kaka même garçon wana akotisi yango su bien pena kotisi akoti pena ba abandi ko bima siko atelemi siko ota so mouvement juju amone bembe wana elamuke vandi esandi yango susu oh akepa mutu ya morgue ayebisi mais comment est-ce que na mutu asa okufa na so kodisa moi ça on passe à ateka molimo jeune fille ayebisi mutu na morgue oh mais papa ngana okoti sashona kata munoko ya mungongo ya mutu akufa ezolamuka ekosoli epe bimi ndenge nini papa wane ya morgue aseki ayibaka meleka na morgue yoye bate ça va zwa tonga yango montonga oyo totonga er moko so mutu afungoli munoko poto bongisa mutu tonga yango totonga mutu oyo bembe consort pona kobongisa zwa tonga oyo na singa kotisa yango tonga ye pena bien tonga munoko na esa lo mote jeune fille on a 26 ans azui tonga ya beba ezaka ya munene batonga batuana bemile sala akoti sisusu sacho wana ya noir la mungongo pene ebembe même papa wana atongi munoko pena bien atongi abi ça va cette fois-ci ça va tanga tongi wana asisi ko tonga boye papa fiston wana yemoko fio mutapesa aloba makambo yo boko kasko aloba ngondenge nini ebembe wana elalaki elamuki te mbala oyo ebandi ko bimisama ya misu azolela eleli koto ma ya misu eye kutali eta enkipa tanga bimi ayesi papa wana ya morgue oh tanga tongi ndengo wana ebembango ezolela monene mutu aza mutu mabe papa na tali aningisika mutu ka boy mutu ya papa morgue jeune fille wana akei na yakei papa Fiston tongo ndeko wana kei moi jeune fille wana akei azongi na ndako na bango sikoyo asali pe 3 jours aye kozonga un mois kaka ekoki mwana liboso ya papa wana ya mbongo ozalaki gérant PDG ya compagnie ya babus ba taxi bus ba taxi consort akwera subitement boya kufi akwedo boyega ba koya kufi oh mwana akwera boya kufi papa 50 ans pena boy ça va ezalaka nango famille amona ngo normal bake kunde bembi deuxième mois ekoki papa Fiston na même date leki na ye wana bana kaya mama ya mwasa liboso mbona kaya mwasa liboso leki na ye musu ya mobali akwei wasko asalaki asali AVC bakena na hôpital boye akufi oh moi bokundi ya liboso deuxième mois bokundi ya mibale chose grave papa Fiston troisième mois na même date moi na mobile msusu akwega boy akufi mama banga abi jamais makambo comme grave moi na kufinga liboso ya mukolo boy ya mibale ya misatu mutakufa boy te tokele koluka na yoto sabino basi wana ba vivre ensemble moi ça liboso à la premier niveau et deuxième niveau c'est trop niveau très bien premier bureau yaya ba fandi en famille wana na yepe kadi mpemba zali wana yeba mbosala siko yebo sala l'espace wana ta kodaki asali abada kona un mois et demi 2 mois 3 mois moko boye e ko sala koksi ba 6 mois à peu près azada asuku duzemité siko mama babasi ba andi ko banga mwasa libosa andi ko banga bana ba okufa ye ba mbaka ne kotalisa ba bino ça va ba aussi papa na bango mkonda papa wana ya musulman abino to songa na ba famille biso to ba musulman mais to kenda kotalisa to yeba soki ezani to sambela no ala jeune fille wana yepe automatiquement abalaki mobali ayakuba yepe musulman mama ya liboso azongi non para bango a se déplacer bakena quelque part tikindako moi c'est mbalepe azibana nae balongwe basi moi c'est ça également balongo na complexe immeuble wana bazongi na ma famille na wana ba ko réfléchir
c'est comme si abandonné bakimi on ne sait pas bino bana ba kufa bango siko jeune fille wana ya 26 ans batikele siko espace bandeko effectivement mission na yeko qui accompli nion soto bana ko yebisa mobali boba akoma yeko salam do a dominer bana papa wana kisi na ye esimbi ngai na kamwaka est-ce que kisi ya mbongo zalaka mbongo ya kisi zalaka to kisi ya mbongo na ebite do soki ba kisi ya mbongo zalaka do basi ba misusu ba ali ba biso te ba biso ma trop il faut perso bokomi jeune fille wana tango ba mama ba kei a commis gérante ya solo ali ko gérer compagnie ya ba bus ya ba kenkeri so to misatu wana e consort nyoso mbala olo ondima azimbongo asombi Mercedes nouveau modèle ya Jeep abi voilà la commission na bana ko linga bali ko dondwa azoke ni université collège na kara mystique de ba mas azoko duma ya ko sakanati mais moi c'est ndako abane ne ko s'occuper na mbala ya commission doit sikolo kalingaki pena esalami na esi mna zaki musulman abandeko siko qu'est-ce qui s'est passé faut vérifier ka bandeko wa musulman na esi wa bandeko wa musulman ali awa bakenda ka soki pèlerinage ba benga ngoni menda komaki ngo alaja soki alaja bandeko wa musulman na ebite na za musulman te me boko corriger biso soki do prononcer comme abe ba benga ngo alaja so pèlerinage ya Araja so Alaja bakomi awa AG so ki AG so Alaja et ça la makabona et ça la makina Arabie Saoudite et ça la makina Arabie Saoudite siko cérémonie wana to pèlerinage wana ya so ki ya Alaja pa musulman ba corriger biso ba de musulman s'il vous plaît na yebi yango te peut-être na prononcer mal boko mona mabe boko na biso na poto yeba po biso après na kaka boyi tozo beta lisolo kaka ndenge ba pesi biso par bi mwasi wana afuta ki ticket afuta na camarade na ye na bande comme so musulman mususu mois 2 3 4 ba kende pèlerinage wana na Arabie Saoudite ba kende ko participer na cérémonie wana ba musulman ba ebi ngo soki alaja soki AG soki alaja zaki na Arabie Saoudite alors ba futi ticket ba kepe Arabie Saoudite ça ba comme na Arabie Saoudite ba sala la cérémonie soki araja soki le carapé soki ndenge so ba simba ka yango soki pene na ebita to na ebite yeba sobe ngosuki alaja soki pa araja na komaka ngo bien te na komaka alaja soki alaja ba de remisima ba aider biso na orthographe ngo so pe na prononciation il paraît soki ba simbaka siko ba ndeko nyonso ba lekio ba simbi e komi ye tangu na ya simba asimbi boyi alinga simba a se retrouver na hôtel et siko ba fandaki a comprendre ngo ta limwe makambo ndezaka nana liba musulman samela nzambe te poso opoke la Bible kuna ba descendant Ismaël za bango on ne sait pas donc ko le suka kaka nzambe mtako yeba biso ba chrétien to na biso ba chrétien idéal na biso à Jésus Christ oko pekisa mutu te net ba chinois ba bouddhiste ba musu ba mutu mutana azana religion ya sambelaka oko pekisa mutu te ba musulman ngo bango Mahomet mais Allah nzambe ka moko bokomi moi si wana niko simbite a se retrouver na hôtel hôtel za kiba musike se bagenda ki wana la comme hôtel bo ndengeni ba ninga to ba zongi ba ke okuta na hôtel aboy ko rosa ngo kenonga na limo na hôtel comprendre enfermer no wate lobby lisusu akei même chose ça peut même a limo donc ba so permettre été pour ça permet le ko suki alaja suki ala étape ya suka ba misimu ba ba indo sala ka isaka betape ya suka so za super alaja suki be ala age na ebita en tout cas bonde ko boli so de ko musulman yedo simbate asali bongo 3 fois et puis abi akeko mona imam ya ba benga na imam pasteur musulman benga imam a expliqué imam comment pour être première fois na ye na sa suka alaja na simba boy na monika la se retrouver na chambre na hôtel na zone hôtel deuxième fois troisième fois sous nini imam a essayé c'est vrai et ça mande ngwana zela imam a koti soka pangwa ki otuna soki na atro na imam musulman te mais atuna ki soki mutu mo ente so pour ça mais na ebite ba benga mo shona ya ba bengi jeune fille o ya 26 ans
ndeko na yebisi ye en fait ba imam na kaka ba kambi ba musulman kuna ba yebisi ye mama eloko oyo osa eza très grave makambu oyo esalamaka soki mutu asala crime moko boya mabe asala likambo moko ya mabe makasi est-ce que yo ndenge ozali wana osala likambo moko ya mabe te oyo yo moko conscience te reprochaka yo mpo soki osala likambo mabe awa na alaja oyo soki alaja soki age ekosimba te mpo otubela te et puis ndenge erevese boye bandeko ba musulman bakokorige biso so toloba ya soto lokuta ndenge babete biso lisolo ndenge seyebani boye soki otubeli te yo ozasuta mikolo mingi te okokufa. Jeune fille atali bomengo asana mona na Congo amoni ambiance wana, elle n'avait plus de choix a expliquer makambu oyo na beteli bino oyo alobi yango ye moko ndenge salamaki bomona soto rogi lisolo esika ndeko na soki ninga na soki lisolo oh eza boy allez imam wana a koti a prier let's ba benga a prier ni pa musulman et consort ba ebisie ala alobi yo pona oza libérer il faut avouer au témoigner au confesser voilà les termes. Alors confession avec la boye yo il faut ça la voice note, il faut aussi la voice audio o expliquer makambo nyon surtout na audio o sengi famille pardon o sengi mobile na yo pardon o expliquer ni wana audio yango o panza yango mukilmeye bana eyoka nde ala akoki peut-être kolimbisa yo eza boye elle n'avait pas le choix tangu bazonga sikoyo na mboka jeune fille wana asala audio apanza yango na sengi ndeko apesa disolo kasi pesa nga audio yango ay papa fisto bana pesa audio boye na ezate epanzana nazalaki nango ça fait quelque temps ngape bunga fana luka yango lisusu mais tango betaka masolo oye différent bato na bino tala lisolo na pesa papa fisto abeta apenie envie jeune fille musoko mona na nzela to na école o batama na collège ba université osoko mona ye azoko changer mituka azana vie ya bien oyebite azo ya ndenge nini to envie ya kate benda ba jeune fille matoi papa fiston na ba mama e mo to ta rapena se ba parents ba papa e ba ça bien omoni mwana na yo papa ya 70 ans ko zuka ye mwana na 25 ans 24 ans 20 ans ondimika apona intérêt ya mbongo o sacrifier mwana pendenge ye moko alinga makambo ya mbongo trop alingi via lolendo ba mona ye a se laisser na makamwa tala siko conséquence siko famille yeba yem na sala makambo wana mobali abengana yete matika endengwa de laisser akipara souté suite nango papa fiston jour suite rozoma to ko benga yo metala lisolo o ndeko ya confessant ndeko wana akoma soka vandi ye moko abanga akoma ko banga ye moko kosutuka asutukela nini on ne sait pas classe akata akena souté donc mutu azaka so pena normalité na ebité bandeko bakufa babimelaka ye to ndengani po papa na pe aza musulman eloko sala to yebite tala lisolo o to bomela kiyo ya solo lisolo o zali mulai mais ete ya yo écoutez ya yo na ebisi ndeko ngana betra na masolo azala nga pasteur te na nga prophète na betra masolo ya marque mais zwa numéro ya prophète Alidio bengaye po wana zali mosali na nzambe peut-être nzambe akotela cette direction nini akoko sunga ndeko surtout ya confesser déjà est-ce que ye akolinga po azali musulman aya basambela ye papa na ebité pesanga numéro ya prophète mais na kosala ndenge nini pa ebité ayebi kuteke na pesi lisolo oyo na komeka ko expliquer ye soka lingi ye moka benga ndeko wana soka bengi na ko enregistrer ye po a confirmer que lisolo oyo ezala ki ya soka kondima tala lisolo mulai o to bomela kiyo na poko lelo yangoyo. Merci na confiance pe fidélité de Olanda Kabiso, merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokole Masolo, Radio Lokole Télévision, Mama Charlotte Kaputu,
Merci pour la coordinatrice de la chaîne Oyo, Mama Rena Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Tokutani sous prochainement pour la numéro sur Radio Lokole, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Ndeko, to partager, monsieur O, ce que sungiote, et ko sungande komoko songolo, et sikamoko pakala. Chap chap! Et tchara! Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso, hébergement, minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur à avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.